Bonjour, bonsoir, très cher internet. Il y a Pedro Production Grâce TV. Ça, c'est la voix de l'émission. Et au Bolinga Pena, ma casse au Bolinga Pena, ming émission, la voix des stars. Vous avez présenté par votre humble serviteur. Et dans combo, il y a Wata King fait 4, les lions de la presse congolaise. Spiritas. Donc Spiritas partout aux yeux bako kolanda émission la binokaka ndengezala no qui m'appelle mon kopesa mbote belé pa ya les patrons de tous les patrons de cette chaîne papa ya bane belé papa nanga Pedro Kangila papa Pedro Kangila ya maman Tete Ngolu donc maman ya bana belé et sans oublier Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila et pourquoi pas bébé Grâce la bébé qui bouge trop bébé Grâce Kangila et sans oublier aussi ma fille chérie, donc ma fille que j'aime beaucoup, et donc la joie Ndombele, et sans oublier Suzy Oma, la mère de mes enfants, et moi aussi un monde azangamba nakaka ndengezalaka. Et je remercie aussi mon équipe technique, nasima kamera nazabongo na ndekotita, donc il y a pembe mbala mbishika ndengezalaka. Et sans oublier aussi mon cordo sola, il y a Mama Lily. Donc, sans plus tarder, je suis avec l'animateur très talentueux et ngana ebi bino boyebi ete. Donc, beta pena masolo karana kaka nengezala ye azabongo animateur ya Jidol. Comme orchestre na bango tokozon kaka pana yemoko ndeng ezala no kima su pena mbango balobi. Donc mois de juin, des bébés bazobotama. Mois de juin. Donc le 1er juin to fêter bon donc joyeux anniversaire à Yaya de Yaya donc Yaya Baleki Jemima donc à bientôt là donc to fêter les 1er juin plutôt to fêter bon anniversaire ya bébé Nabiso Jemima et donc qui m'a sous mango moi si nous amène à Portugal il y a pemme azanga mana joyeux anniversaire maman Emmanuela fidèle de Babido Kalamingi donc le 16 to fêter bon chouchou anniversaire ya maman Nabiso Emmanuela donc kaka ndengezala. Merci très cher internet et à Pedro Production Grâce TV donc qui m'a soumang na bato ba soutenir vraiment et surtout bato ba komelanga ming na WhatsApp le quoi mon vieux Ben Mbala le Gaulois stati États-Unis d'Amérique ya maman Bijou Kinungu pado et pourquoi pas na Luanda wana die le tumba wata na Luanda kaka ndengezala sans oublier aussi donc PM Priscille Mayundu. Merci et j'ai déjà bonjour à mon invité. Ouais, bonjour Ndegonangai, na sepelo komona yo. Ngapena ko sepia na pesa mbote na président ngai Jidol Salabanto. Titre ya ba leader mon Foubin, papa Bombo. Maman oyazalaka pembeni ya Jidol, moi Sinzambe idambombo alera mbongo late. Merci. Ok, merci beaucoup. On se présente parce que ngana ebi goza animateur, on se présente pesi komona yo et pas bato bazo na biso na minute to décortiquer na biso. Ouais, on m'appelle Bateau de guerre, charge d'animateur aquatique de son. Venangai, yaba venanga, oya l'équipe tout. Namakala Guy Basket, charge avec 4 communes, à Ebike au Bateau de guerre. Ouais, animateur Bateau de guerre, Naminto actuellement, aux évolué par Jidol. Avant, au Kotana Kope à Jidol, animateur Bateau de guerre, à Zalana Nouapi. Bon, trop parler peut tuer, na utaki na ba orchestre mike. Na autant ba comme na ba on te pose avec orchestre mike. Jiraza leader munene, orchestre munene. Donc son ana lo baseke na zokosa. Na comprendre que vie na habité vie na ngeza pa Jidol chiffre 5 Salaba to my food papa Bombo. Ndé na minute on a pas papa Bombo. Donc tout le Bateau de guerre outil na orchestre ya balabala après y pas Jidol. Oui, na bien orchestre balabala parce que Jidol a zo pesé pour le orchestre on a mike na ruta. To tanga kombo ya des orchestres ruta. Ande on a sona tangero ko na pesa bon pèse vous mena tanga orchestre on na ruta na Bakongo. Oh. Oui. Donc tout le Bateau de guerre na kin a évolué na orchestre mo quelconque. Oui, on a évolué na orchestre mo roté parce que na monaka à part Salabanto ça na orchestre ngai Bateau de guerre na rolé kate na kenda na Bakongo précisément na Lufu. Nazalaka na orchestre moko babengi en conscience musique tant na longo wana neko ya na Austral musique ya Dania Ebi na pesa makambu ya dega prêtre ya Lufu Mobimba Augustin Lufungula ayebi Bateau de guerre charge d'animateur ya Congo Mobimba. OK. Merci beaucoup Bateau de guerre. Tu dis que vous êtes artiste comédien, tu êtes artiste musicien donc animateur aussi. Personne moins tu as comment pour que tu côté pas détail monsieur. Bateau bala na biso ba confirmer vraiment que non vous êtes animateur. Ouais. Barese balo de français ya liboso serré ya mibale déposé nazaka wana
oyo kotika na kobakisa pour na charge na lobaku makambo ebelete makambo de musique. OK, merci beaucoup. Boni orchestre ya après ça déjà combo. Ouais, orchestre ezokinda l'aise. Leader aza leader après ça on a G5. G5. Ouais, G5 likolo makasi. Mama ida mbumwazana mwasi nzambale ka dollar elalate avec beaucoup de respect na longola chapeau. Mama ida mbumwana no yeyo bateau de guerre charge animateur à côté de son. Ngai à part ngai c'est papa Soda. Animateur à kilo au Jidol la bimisa na Congo Afrique. Bon Jidol aza leader moko sakana été après tout. Nga bateau de guerre charge na pas Jidol. Donc c'est que toloba bateau de guerre yo oesko ko pesa ka makambo pa Jidor parce que lobi ko beta na orchestre mo te na kin. Oyo ko pesa ka makambo pa Jidor. Na beta na orchestre mike na beta pas 10 match na beta pas bina filé. Ah papa, bina filé orchestre muke. Ya mike Jidor azali kolo makasa beta na wenge. Jidor aza vene papa ya agi ka mela makambo pena otala pena bo bina filé bon je sais pas. Mais na makambo le Jidor aza yaya. Tango lobi ka za vene na agi na makambo le pe Jidor aza yaya. Nde na comprendre ki pona bima fona de capable Jidol ba on a tout on a orchestre mike nde na effacer yango na pas Jidol Salabantu papa bombo moi si na écoute aller mbongo elala te bon ngai bateau de guerre na linga po ani na za na orchestre elala bon yo kimino bena place baninga ba okende ba Afrique du Sud baninga ba otubete ba ngola banino kipena ba ange pena papa bina filé mais et pas Jidol Turquie non que Turquie ba na France ko ba olelangai ya koloba mingi mbanga passé donc na 6e mois titoko ba les 20 na Luanda bana Luanda bo zelanga ser na mama zelanga na Luanda na zoya na ko binisa bana Luanda na minute bana Luanda bondi ya bon tard de bon night ngana zana bino donc bo zelanga na zoya na binisa bino est-ce que bike ba générique beti makasa pe kangi ba mbila ba bwaki ba générique ba mema ba set zo bina yango toyoki ba branda mafata ba beti ba biloko izo pesa pena makambu donc kaka ba Golbert ba beti makambu ndenge izo pesa pena makambu siko yo binisa pena Congo est-ce que ba Congo ba zala pena convaincu mais ezala ba animateur mususu ba wa miyibi yes banane oyo aboka pa wata ambulance aza muyibi oh papa ani ayibanga cri na ngai ambila iba okri kala tozalaki kobenga mama lelo yeko mama mi cri na ngai azongo na lufu pende nga aza wana ayebi akima pa ve na ngai ngiama aye na lufu nga na mata na sali test akosi nga ke tokelwanda yo muta lokuta wana ambulance oza vrai lukuta yo moni yo lokuta ne ko revese yo oza vrai lukuta na sala test pa na yebul to ke Luanda na jeune abina pa feri ali bomunene wana bazala bango nyonso me bakosa ngai bake Luanda batiki nga na lufu nde na comprendre ke Jidol aza Salabantu ma il faudrait aza moto ko sara na ite nga musique na po ebima fona de capable Jidol yango na za pa Jidol chiffre 5 Salabantu. Merci beaucoup bateau de guerre animateur ni na Congo awa na kin awa ozaki na soka pesi pena makambu ye po sepela so va na parler mais ezaka misatu ba komona bango venanga bil venanga janta bamusu moko wana na bombi kombo na posa rapete ti fort na tena ngolo ba ete na bombi yo na bombi yo kaluji oza venanga yo kaluji oza venanga yo banda ko bwaka liboso na nga mais ndimaka Salabantu ma il faudrait pour makambo kende bongo yo keka ba likolo ngaka sikutu na bakilelo po otanga ba animateur okeka ba vieno ka yakala bakulutu na yo mais na kotanga bango ndenge nini so na tangi bango c'est que fona tanga papa Soda po papa Soda za animateur expérimenté mutakobo ya zate ndana ko boka na papa Soda boka na papa Soda aya nanga da ba Bercy mwana tupa na eloko te ye kutaze eloko te so yo le Bercy mwana so tozotanga ye tozopesa makambo etali totanga papa Soda ndongo beti solo ya papa Soda mais yo so grand journaliste ba Bercy mwana ba mbila wana surtout mbila wana kanele pa yiba krina yo kanda na yakosanga oke Luanda moni yo lele ozami trikidi kindo oapenda kindo oza faux jeune yo so ba krina oke boka na Luanda ba pe ba dollar ngam ko nango kaboye Jidol a façonné ngando mona na zabo na beti makasi pour na Jidol sika ba tembe pa ba pamba masa na ba lumata ba yebi ke Jidol chiffre 5 Salabantu
il faudrait. Tu vois ça bateau. Merci beaucoup. Je suis toujours avec bateau de guerre. Karanenge Zalara. Priscille Maïn nous PM Priscille Maïn du Brésil. Voilà. Ozo Ngaite. Bateau de guerre à Milan, à Ibakri Naye. Oh, vous allez bien, maman? Aye biye moko. Tout ça là, na lufu. Na salade. Bon, na lo bara poto ya bakino. Oh, TV za radio ta. Aye na bula longue pas ve. Asa l'orchestre. Tu viens de bêta na Luanda. Nga pe bateau de guerre na mata. Na mata na pesi na mo ben ke Rwanda ka. To mata na pesa makambo benga na hotel. Sankuru na ya to solo la. Mais termé salama malokuta po yo sa mutalukuta. Ozana vite tika na ebisa ke rita benga na yo. Po makambo yo zo sala ya lokuta. Mais pas watazo pesa makambo lokuta nini papa? Watazo comprendre été. Oh. Venanga latino yebela. Ba cri azo boka chio. Bateau charge. Apa wana cri nini susu? Mais ba cri zebele ya yebi yeku na pesa makambo te. Ye na tala yeke ana biloko moko boye ya faux. Latino, pour moi, kende bengana ba animateur wana nyoso ba bengana ye na ba chanda pe bengana bango rekite ya siko robeta générique we kanga mboka nde mona vena nga Jidol Salaba to bengana ba animateur na test na nga tout l'animateur tri ba hotel maté wana za écrit non to est-ce que tu vois intégralité na kine loko moko ba sade mudana kongo ya komie bele ogo tenene mama tete ogo mama sina embouteillage yage on a premier cri deuxième cri na ele bango deux français barese balobaka deux français ya liboso serré ya mibale dépose na ba photo déposer bango po ba fuma animateur ba bo boire ati na ba leader musu ya mikemike ba mana makala mama ke robo ya Jidol Salaba tout my food wana na ngwana tanga komona nani wana na kotanga e poser loko tenga kuna lekie petit na vava vava na sekio va poser le côté oza pene le côté vava Jidol na sela ke loko mo tikaka tembe Jidol azalidere bana Kongo yo sokyo bogomona bakadu tika batembe ya tika batembe oh tika batembe Jidol azalidere na ye elongenuna simenuna de kaka elongenuna simenuna te elongenuna kava po mo yesa trop bateau de guerre mais yo comment yo oyema la mona ko boya ba animateur ko boya ba orchestre o et on a kamo ezolekela nga obenga orchestre ya bina filo orchestre ya bana mike ya les orchestres mukie yango c'était grand dans groupe ya G5 et pas ya leader Jidol que je salue à ça kaka ndenge zalaka sikoyo nini pena ozo bombela bana Congo parce que lelo musique na moko na biso Congo komi pasi crinine oza ke yebike no ko kanga pena ko pesa pena makambo ko bana Congo bazala satisfait nana ba krebele Salaba ntunda yebi que petit naza créateur les restes c'est un complément ba leader on a boya bino seke bo ba leader te Jidol la bani musique mwana muke na catholique Jidol la obeta santé on a bena V que j'aime parmi les V beaucoup de respect maman Ida Mbombo moi no yeyo muto chandisa yo letsa ke bien bilembe utaka poto maman Ida Mbombo na lelo makasi faut za pembe na leader Salaba ntuma il faut de papa bombo bana tout yebi bangote mama musique biso ba krito sala ka 21 eloko ka moko petit atoleki na TV ba cri ya disque ko bwaka te toka Jidol pas JB ba benga na ye ngai mo na anniversaire ngala sala test na anniversaire Jidol TV papa chéri JB na Canada azo sa Jidol qui aux artistes polyvalents happy vestiture mutaleki azate papa chéri lo babongo ba vebe na otanga ba komona ba honte ba ibo embate daleke na BCBG to na ba jeune frère no ba bimimi na BCBG ba nona fuji ba ngotu na sima na ya ba ngotu na sena ba mini Abraham VJB papa JB abiki Jidol aza artiste polyvalent mutaleki azate happy veste tu
c'est que bana tout baleka o bakingandi o ba janta ki kui o ba ki turu ki tui moi ba simba Jidol de kilo tant papa Chéra lingi andimi yo c'est que o bato yo tan kombo na bazo pesiti papa Chéra benga yo journaliste polyvalent papa chéri donc zo sont ba mentir oh Jidol azar artiste polyvalent Congo yebi partout qui n'a qu'à défendre papa chéri leader à mon foube mbote si vous allez au petit na au bateau de guerre on t'a imité à Jantamissine na beta banko badada baza ba venanga mais na préféré mon badada parce que na route en école à Makitonge c'est Kokota on a pena zéro toi vous a formé pas ya Bill Clinton alors oui même leader na zo beta di solo a uta pas Makitonge mon leader que j'aime mbote belé ce que vous en a Turquie ba mbote belé il pas uta pas Bill Clinton. Mais parcours a fait dans Jidol et banda pas Makitonge. Oui. Venda benda artiste nyonso makala. Soko yebi ko yemba malamu. Yeba ki ko yemba na wenge. So yembi na wenge te, oza faux artiste. Ba o babo ya ve yo ke koloba o va sala o boye wana za ba ignorance. Pour va sala nyonso pour yo sala bien. Va bunda po yo ba yeba yo. Ve mutako tsa wenge. Ignorance tende on mobile oza ya na ngame na boyo tango zo boya salabantu ma ifudre ke sala oboye salabantu jeune de roi salabantu boga mignon ala taka bien azana 87 catch à ma polo 87 yo zana combien européen sans réponse pour ngana yebiso ba tala Jidol azana ba catch moko à côté na chambre na ye na tali ba catch na tali ba chaussure. Ils ont pesé combo à mouton le bec que Jidol a salé ma vie. Mais sache-le bien que non, la musique est là. La musique est un succès. Musique est un succès. Pour dire que musique est là-bas, oyoka papa chéri babeli papa yoji. Na bandoule, na ba martyr, alors que c'est bilamba beba catalogue. Jidol pesa la raga bongo. So retourne ba mettre tout ya makala. Jidol azanani ba hotel sayo. Ba maître fona yeba ba kombo pour makambo zande ba kombo ba maître ya mboka oyo. Donc voilà très cher internaute, voilà ça c'est votre émission Bolinga Pena Makasi Ming Bolinga trop la voix des stars. Les abonnés toujours présenté par votre humble serviteur Watakin fait 4 les lions de la presse congolaise kaka et Ndenge Zalara. Je suis toujours avec l'animateur très talentueux animateur ya boy ba animateur tout. Azo boy ba animateur nyonso. Animateur Tsengudi Benima Kitonche Bill Clinton. Voilà ngate yemo azana plateau azolo bayam na janta na zone di magenta parce que leader wazo salanga na la takitoko na zana mbongo na poche c'est Jidol auta papa chéri leader à mon football les restaurants to bombo na cage pour makambo kende yo lo bambanga passe mais est-ce qu'il fallait yo keka ko s'intégrer maman et pas ya Jidol fallait que non maison même pas le roi de la forêt a formé parce qu'il y a les grands formateurs. Jidol les grands formateurs a formé tout papa Soda bateau de guerre roi David natanga isuba wana bana na ba utaki poto wana po mais formateur azalaka moko na Congo na kotanga ba va former ba Shomi a formé papa Soda a formé Pecho batika ki na États-Unis pas mutu nanga nani venanga yemba mingi onani comme ni Fanny Fali oh nani Fanny venanga Ferinda benga ke Fanny c'est gaza Fanny bateau de guerre mais yo musique ngo eno ya boya mais ko boya eza makambo nga nazomuna o nazomuna yango na koloba donc ba wera son za formateur te mais venanga Jidol nde formateur parce que wera za formateur te papa quoi yo zo mo lelo ba héritier ba bimba zo pesa makambo ba faire recherche de poule en plus zina ba koko yo zo ba wera za formateur te venanga Jidol Salabantu a forma batebele a forma papa Soda a beta Zénith de Paris a forma bataminene ozuka bazoboka boka mais na minute oyo ve wana ta inkomba za na cage na wera mais za na cage ozoka zokana ayo kana te makambo de comme Jidol ko yemo président ko yemo ata msara a pesa pena wera ba respect yo zo boya ebe wana papa na hot mais président ngai mutu ya ko pesa ba valeur na ba fleur na ba makambo italeza JB kilo papa chéri bambote belesco za président que j'aime beaucoup papa chéri bambote belé au sala leader na ngai pour sala ngai bateau de guerre aquatique de sang ya lo bakutu mbange ko soir
Wadi le tumba wata na Luanda yo mozo yo donc bateau de guerre lobi ke na oura son na formateur te. Ngaite. Ah papa obi ke mukilo lo ba trop bateau de guerre. Bon, il faut le bas. Parce que maramou tali jibaza formateur parce que format bango. Bango pas format bateau. Te bandi mate so ba benga JB président. So bandi mi ango c'est que JB ndaza formateur. Pour JB na koti mon classe Alexis bango A B C D. Ndele o ba komi o bango baza. C'est JB de formateur. Nda format salabantu ma ifoudre. Ida mbombo moi sinzambe ali akambongo elala te même dollar so elala okabela ngo bala mike basoma mikate. Babila mbakuté zo utapoto dans yorlo bakuté. Merci beaucoup bateau de guerre Tomo, je vais vers la fin de cette notre émission. Sikoyo ba fanatique ba ozela bino na 2022 nini obino bo bombela ba générique ni pena opesa pena kaf parce que lelo musique comme rumba générique ko bino sko nini pena bo bombela ba fanatique na bino. Ouais, jidola ça on attaque leader munene trop parler peut tuer. Va betra de ba chancer Kangamboka ayebana makambo ezali to préparer générique à 4 minutes et ko simba na robwaka ba ressentir na loba mingi te ba animateur on a bilobela ba préparer jido la zoya salabantu motable kabukulo to bombela ki bango ndezoya pondi ma vena ngaki basket na France azozela makambo Chanel Chakara na France ani Konde na le château ayebi ke mwana na ndenga sawa barka mulunge charge nazo pesa pena indusa pour makambo ezala bana Luanda bobuka na te baton de kilo bana Luanda bobuka na te my grande vous vine kilo tozoya na makambo Itali Luanda kilo tozo banga te po on ba yebi biso déjà mama tete na Luanda ba yebi ke bateau de guerre ya okanga Luanda ngana ya okanga Luanda ngai na ya kokanga ba cri ba boka ya lokuta ya ngai na ya obwaka ngo bana Luanda n'oublie pas mama jolie kabangu nazo ya mama fona de biloko wana na yokaka ome mangana o jaenda na zo ba bodia bien ba ketcha bien ba biloko bien na na on pense pour bandi makina kutana ina yo pour so tozolo baté makambo kendete pasteur Cédric pasteur to ya changa maboko po bitumba Kongo za kisi tonga na kiste na sembe na kimbango ngana mutabokoko makambo na biseki bongo batika tembe mais est-ce que on assure que non générique na mine bin s'appelle Congo soki ngai na lobi lokuta seke salabanto lobi lokuta o bango ba yebi ya makasi baya yoke loko ezelo kwa maikeni cheke bonde beri maikene lambi sibule na funda mama wana suki na eli susu molimo gitelanga degere na bwaka na binisa Kongo molimo gitelanga na bwaka na binisa Kongo donnez-moi suite de travailler jusqu'à définir sa repos nalingi na bwaka mai na bilanga ya ndunda bato de guerre lelie na eko tuna bango siko na bambe mai to libanga bato de guerre na bambe mai to libanga bamba mai libanga te nokia kozuka na boko bamba mai grande libanga bapa grande libanga bakozuka fona sopa makambo itali. Ok. Merci beaucoup, très cher internet. Il y a peu de posts gratifiés. En tout cas, vous s'abonnez massivement à Nesca, vous avez information vraie. Et Nainka Kaizala, vraiment, qui m'a souvent coupé, ça vient en mode de pas. Il y a mon fait Ben Bala, le Gaulois, statut États-Unis d'Amérique. Il y a Pina Kanga, Pina Masolo Kaka, Nengezala, il y a maman, Nanga Bijou, nous Prado. Et pourquoi pas mon vieux Tirinzing à Terminator, car Nengezala, maître Tarzan, maître Zeta, mon tété, l'homme à 500 000 valises, habilement, la France, Batouba Kanga, Pina Masolo, famille Kandolo Mobimba, n'a pas su un mot, trop car Nengezala. Bateau de guerre, c'est assez répétitif, Nabino, bonjour, répété, Pépi, ma journée. Ouais, tu répètes à chaque mardi, na Ida Mbombo, moi Sinzambe, à l'heure à dollar de la latte, na victoire. Ming, on l'équipe est maintenant Mayalos, Trésor Mayalos, Bambo Tebele, aux appels voisins Nabiso. Tu poses un patron des patrons, défendre, il y a fort congolais na dollar, na euro, na le livre streaming, tu poses à kilo. Trésor Mayalos. Au moins, chaîne au Trésor Mayalos, il faut s'abonner à la chaîne au pour que tu aies un bateau. Pour que tu aies yo am tambonga tango. Yo am tambonga tango. Papa tiki lo makambo. Donc, PDG Mayalos, c'est toi. Au bateau, charge. Tu répéter la journée. Tu répéter chaque mardi. Fils Mayalos, ça hebi.
fils malo ça yebi que tu répétera bon dia staff bon dia bateau kilo charge animateur à Congo. OK, merci beaucoup à bateau de guerre charge animateur à Congo alobi aboyi animateur tout. Ça m'étonne aussi aboyi na ranson na biwo ranson na formateur té. Le formateur c'est Jibin Piana. Na papa ne place moi azali karandenge zala. Merci bateau de guerre pour tout kabano quelques dédicaces ça va bien. Ouais, na pesimbote na bébé que j'aime beaucoup, bébé Sacris. Petit son na zumbongo yom talibuso na tinda poto ya Jensa Rolanda nsima. Na de la refort na bosanité bandero nanga na pesi trésor malos bambote belé mérite malos fils malos na bosanité bondia bakilo belé mutu mo azan anniversaire lelo il faut na souhaiter ba anniversaire na ye pour qu'il ait bien maman Emmanuela Vidal Emmanuela Vidal maman ya bana tout batwa lele joyeux anniversaire maman yongwana ouais Jemi magangilo yaga na wenge topesa magambo lelo lele chapelet maboko mabe nazo senga ba mettre makala tout boza chimagidol chapelet champion Zumbo bana tout batika na kotanga te champion kabo maboko mabe nazo lela bino mettre 2000 boza na chimagidol salabantu mettre lou asala kina so ba $1000 ongo te kalenga ya kolenda na nenga mabe po makambo ezala bona bosanité na Luanda mama tete bambote belé ya yango wana mama jolie kabangu bambote belé to bosanité pasteur Cédric to ya changa loboko fe ngakutu nalinga ko maboko te mais changa loboko fe. Le numéro n'a contact eza na sel ami Africel réseau ba pauvre pourtant on comme na mbongo on changer réseau mais na mito na réseau ba pauvre attaque animateur munene 090 63 pardon 96 552 090 pardon 66 96 552. On m'appelle bateau de guerre, charge, Moura, Konde, kilo. Maman Annie Konde, dans les châteaux, na peso bambote, soutenir TV Oyo, pesa makambo, na besoin na mbongo, ça tente sanga propre. Pesa makambo, mina, na besoin na mbongo, maman mina, na besoin na mbongo. Pesa makambo, ça tente sanga propre, soutenir chaîne Oyo. Tala moi no yo, Moura Konde Christian, kilo. Pesa makambo, papa Richard Kimbangu, na bosani ote. Chanel Chakara nabosani ote Philo Manzula nabosani ote mama na Angola to pesa mama na ya Luanda na bino zapa na yo trésor kimvula boya mangana Luanda sobo Raman Kotazo makambo Itali nazo ya Luanda nde wonanga yo fuza nanga na kwa na papa Sola mwana masimanimba yo za mwana bukanga nde wona papa Soda na milito ngande Buganteri moine molaso wana bogi klande on yo pour sentir que on est ensemble. Merci beaucoup à très cher internet. Il y a peu de posts sur Grasse TV. Là, c'était l'animateur très talentueux. Il y a Orchestre G5, il y a Président Gidol que je salue à passage. Je souhaite aussi des bons séjours en Turquie, na Istanbul, côté Zala, évoluer pour que ah bon, c'est ma caméra orchestre naie et n'engage à la raie. Quand tout le monde en fait, c'est vraiment motivé pas. Il y a Maman Wivine, Luanda. En tout cas, bah, je suis riche vraiment, ils ont raté. Donc, sans oublier aussi joli kabangou, donc babi, il y a ça joli, c'est gazapé qui tourne dans les longues, puis la montée, ma cara n'engage à la. Et sans oublier aussi pasteur Cédric, il y a un respect belé là pasteur parce que on est battant à peine le boko, ba messager en Djambé kaka ndengeza qui m'a soumbango belé ko pesa bien moté belé pas il y a les patrons de tous les patrons mon boss Petro Kangila, il y a maman Tete Ngulu, maman Yabana et pourquoi pas Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila bébé grâce la bébé qui bouge trop kaka ndengeza la. Je remercie mon équipe technique na sima caméra za mona ndeko tete mobali ya mbiji il y a pemé vraiment sans oublier aussi mon cordon sola il y a maman Lili. Mon cordon sur la maman Lili, maman mon cousin à Talo. Et pourquoi pas à ma concert vraiment. Et na CP na établissement na car n'engez à la raya Gaillard en tout cas. Et nzama dans le coup en tout cas. Ah on est ma camuda. Bon s'abonner massivement à page de post sur Grasse TV et n'engez à la ka. N'engez à la vraiment donner. Et bien que beaucoup CP là. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye.